Brazzaville aye quand des alakatango komi bande kono ba bengisi yo. OK. Ba mise connaissance ya kala bokoli na bango na quartier ba bengisi yo na réception, ba ke na boîte de nuit. Ko vana ba vandi boy et komi na tongo de kwa zonga ba bandi abandi ko présenter quelques malaises ba ke na hôpital boy akufi. Banquette et salaminini azaki empoisonné. Au monde nous disons aux gens, moi je dis aux gens, même si tu as réuni les moyens, il faut toujours prier. Même si tu as réuni les moyens, il faut toujours prier. Ne combat la sécurité, cause en a ticket, cause en a billet, cause en a séjour et la sécurité. Qu'aucun désert ayo, mais cause en a même aïebaka. Faut prier. Voyager ça la réalité belé. Déplacement ça la maman. Et ça la bataille de qualifier ba na Congo, ba outé Europe, ba na Congo, azonga bazonga Europe infirme. Ah bon? Mais ayaki na kacha famille na mais azonga Europe infirme. Ezape na bato bayaka na Congo ayo beta tour mais bazonga ta tikala libela. Ezape na bamsu ayaki obeta tour mais azonga na cercueil. Ndenge Bible obi dans cercueil en Égypte. Ezana msu bayaki na Congo mais azonga na Europe na azonga colis. Ezana bato oyo ba voyager mais bokomo kezwa na aéroport boy askomi colis. Parce que ko kendeza yo. Mais kozonga nzambe mtayebaka. Bien aimé, concernant mon musicien Mike Kalama pe Madjabou oyo azaki empoisonné na nyangwa tcheli poison na nyangwa zoluka liwa ya Isaac pe suite na yeza ndengeni bien aimé dans le Seigneur. Poison et côté na kati église, poison et côté na lieu saint bien aimé dans le Seigneur parce que Isaac ndenga zawana bien aimé dans le Seigneur tinde allié poison ba empoisonné bien aimé dans le Seigneur. Et ça ba oya musikate et ça toujours ba frère ba musicien chrétien ba o bazaki zinga mais musicien chrétien ni achel Isaac poison bien aimé dans les saints ba nanya bazo lukaliwa na e na nini asali bien aimé tozo meko solongo na mission na biso ya lelo rien que la vérité avec moko ya ba pasteur to mekempe ko sola eta ya Isaac akomi ndenge nini évolution ezandenge ni banani bazo lukaliwa na nanyango acheli Isaac poison bien aimé dans les saints totalina pasteur apôtre Basile OK boyebi très bien shalom l'homme de Dieu. Shalom de Kwalvi. Bonne santé. Yes azo kapso mawa na ngolo nzambe sava. Nikala ça va? Oui, on a souhaité un bon retour au pays. Yes a battre biso toza na ngolo nzambe. Batami ndeza na kacha prière. OK, merci beaucoup. L'homme de Dieu poison et continue à kate. Des réactions les andeni poison comment que poison dit cela poison ezo betama na kati ya église nankolo bien aimé dans le Seigneur entre bas frère na bas chrétien na bas chrétien ba comme ko lié ça na ba poison. Bon, problème à poison de Calvin. Ezali ndenge moyembe lobaki, j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. J'ai cherché l'église, je l'ai trouvé dans le monde. Poison et continue on a quatre églises. Ça prouve tout simplement que il y a des faux dans l'église. OK. Il y a des faux frères dans l'église, il y a des faux chrétiens dans l'église. C'est-à-dire des gens qui se font appeler des chrétiens, des enfants de Dieu, mais qui en réalité, ils ne le sont pas. Yesu Abini. Abi, il vient auprès de vous avec des vêtements de brebis, mais en réalité, ce sont des loups ravisseurs. Des gens que nous voyons comme étant des enfants de Dieu, comme étant des chrétiens, mais à l'intérieur, ce sont des loups ravisseurs. Parce qu'un véritable enfant de Dieu ne peut pas empoisonner quelqu'un. Tout en sachant qu'un jour, nous allons nous tenir devant le tribunal. Il y a un homme pour nous répondre à l'acte. Il n'y a que les païens, il n'y a que les gens qui ne connaissent pas Dieu. Alors, réaction par rapport à la poison de l'église, ils apprennent tout simplement au Lobaké, il y a des faux dans l'église. Il y a des faux dans l'église, et pour dire, les enfants de Dieu doivent faire beaucoup d'attention parce qu'il y a des faux dans l'église. Voilà. OK, merci beaucoup, Papa Isaac. Apôtre Basile. Excusez, apôtre Basile, oui. Tellement que comme il y a Isaac, il y a été terrassé par la maladie, il y a un médecin chrétien, et là on est au pour le papa. Bon, et là on a Koloba, d'abord je lui souhaite bon rétablissement. Nzambe vraiment a assisté, Nzambe a accompagné Moussali Naye. C'est triste, hein? Les gens qui viennent innocemment comme ça, Kosale la Nzambe, Kosamela, et puis du coup, et Balouki, comme Mambaba Poison, et comme Mambaba Liwa, c'est très compliqué. Moi j'aimerais que Batunion se haut partout place aux alliés, vraiment tant et comme Mabé.
Tant que comme mabé nous se faut développer la prudence. Hier sur lobby, je vous envoie comme des brebis au milieu de nous. Soyez simple comme des colombes, mais prudents comme des serpents. Donc on traverse un moment où en tout cas, peu importe, attendant la milliard de cent tours, il faut développer la prudence parce que on ne sait jamais. De quoi le vin? Batunyo so bando la ksa misapi na balabala kotali sa ba je mundele, je almet, je boye. La ksa maboko nanya sala ko mabe bazara lisuste. Ils se sont convertis na ba prophètes, na ba voyants, na ba mbiku du tout ces gens-là et il y a makasi ya ke ba kota na kati église. En réalité ce sont des païens. OK. Oui, na bana koloba ezali babiloko wana ezali ko yebisa ba toujours qu'il faut être prudent. Je vous envoie comme des brebis au milieu de nous. Soyez simples comme des colombes et prudents comme des serpents. Maintenant, il y a un verset. Ce qui est au verset dans Galates, chapitre 2, verset 4. La Bible dit quoi? La Bible dit, et c'est là, Galates chapitre 2, verset 4. La Bible dit, et c'est là à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi vous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Paul a dit à cause des faux frères. Donc Paul reconnaît que l'Église a beaucoup de faux frères. Les faux frères, wana ba osanini, ba komi ko liberté, ba komi ko limiter pardon, liberté na biso en Christ. Oui, à l'époque ezaki tango bovandi ba frère na ba sœur en Christ, ko bangezate. Somme ezate na bi kende kwa vina ande ko na ngai. C'est mon frère, il démonte ezalaki mais ezaki conception à l'éloté. Et bien combien de temps avant de quoi vin boye, son azongi da kuna kemela miel. So ba frère na ba sœur ba fandi so azongi da kwa kemela miel. Ah tamsu mboto na mta pesa ngate. Tamsu papier mouchoir to salela ga tika ke lokote. Alors non c'est à cause de qui? C'est à cause des faux frères. Alors par rapport à notre frère qui est en train de croupir maintenant dans un hôpital par rapport à l'empoisonnement. Nous avons besoin de makasi, qu'on perde espoir. Ils ont maladie monte oh yesu azwa soin na ngote na ikulusu. Yesu alonga poison, yesu alonga liwa, yesu alonga nyos. Et là on dit makena ngolo nzambe yesu masi aobi kisayo mais zala siko prudent. Merci beaucoup. OK papa tout le monde peut li solo au que ma bandeko toujours ma solo poison et salami na fête mo et salami na Cameroun je crois. Oui. Na Cameroun. Brazzaville Cameroun. OK. To ko ta li solo à Brazzaville mais na Cameroun tout le monde que ba marié ba kufi na ba quelques invités OK ba yaki na fête wana ba kufi na poison après ko lia biloko ya fête o ezaki empoisonné. Nalandi eloko wana très bien et sali nzoto malili et sali na somo mais ezal makamsu so ne sio na bo moto na bo nzambe ou pesi nzambe raison parce que la Bible dit la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. En tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'un homme de Dieu, quand nous voyons des événements comme ça, nous rendons gloire au Seigneur quand bien même que ça fait trop mal. Au fait la Bible dit quoi? La Bible dit parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Yesu a dit ce qui arriva du temps de Noé, c'est ce qui arriva à cette génération. Au fait, dans le temps de Noé, il y a aussi ce qu'on appelle, c'était la cruauté. Oh, tu as la cruauté. Batmi bali bakutani basangani bake ndeko obi ko balize lo mukete. Ti batmi bali basangana, ti ba ko koma na niveau ba mariage, ba famille vanda, batu ba vanda ba keti na l'état. Mais pour planifier peut-être que bateau to bomaka bango te meto bima to ko boma na invité. Et ça va crioter mon grave. Et moi en tant qu'un apôtre je dis nzambe faut kuta na bateau ba sali makambo. Et puis l'État camerounais, il faut je bénis le Seigneur parce que na mona déjà que les suspects sont déjà arrêtés et que les enquêtes sont en cours. Nzamba ça de manière que Moutinho soit impliqué na maître ou en série et salami na mariage ba BBC biloko olia nzamba sala ki mutu mota tikala bakuta na batu wana nyosho. Voilà. Mais papa ekoza motema nini ide wana witeli wapi koyaka ko cha poison na biloko olia na fête Satan omoni ndeko monde ténèbres yango moni kozanga koyiba nzambe eza eloko mabe oyo na ebite sona ko comprendre nani webi tant mutema mutu eyebi nzambe te eza lokwa piste d'atterrissage à Satan. Le diable peut tout faire.
tant mutu ya binzambe te na ototala vidéo moko récemment papa moko avandi na arrêt place ba bis ya minene etambola azeli bis et démarrer à mikoti na se je comprends nyonso nini kozanga koyeba nzambe ndeko oyebi na vie ya mutu na vie ya bato tant mutu ayebi nzambe te motema neza piste d'atterrissage le diable a manipulé a manier na bandenge nyonso de manière à ce que akokisaka aposana ye parce que je trouve que ce n'est pas possible à Moutoya na place à bato belé à Zouabilo Kwachawana un DD Babylon suspect ça ba occultisme Babylon suspect et ça peut ba magie Moutou suspect ba ko senga e bato abi bon organiser ka ba mettre en série oyo vandi be place bato ba fêter ba olia ba omela bon baby sika bilo ko olia yango moni mwana nzambe asala elo te sans que a rendre grâce Bible bi Yesu azui mapa ajimbisi atombo yango a rendre grâce mon frère ma sœur atayom to pesa mbongo bondela atayom to ebi source ya biloko wana chambela parce que on ne sait jamais tala bat ba fandi ba concevoir idée à mariage ba ke bala mais mutu moko ya ko tia biloko mabe et les gens meurent comme ça voilà crioter au mokile komi nango lelo et au senga ke mutu no soit na titi la prière voilà mais comme au bank ça peut na okena ba fête papa oui c'est ça justement il faut créer ba réaction non. Il faut créer une réaction de Qualvin. Yo kasi ataba miel en tokinda o melango. Mais il y a solution te. Pourquoi quand il y a en fait il y a mutu ou une organisation ton réception mo ozongo bano kanisa. Parce que na les côté yango moni Galata lobby c'est à cause des faux frères qui se sont introduits parmi nous et leur but c'est d'épier la liberté que nous avons en Christ. Le liberté on a ban nzambe c'est susté. Confiance wana fraternité wana communion fraternelle wana est susté toko kuta na biso mais badoute ezali OK la Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom je suis au milieu d'eux quand la Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom ezali ko se réunir physiquement boité Paul la lobby même si naza musika na nzoto mais esprit naza na bino ensemble quand la Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom il voulait parler du cœur il voulait parler de l'esprit bateau baza animer l'esprit mon corps mais l'autre coup dans la carte de l'église mais mitema ezia rosanganate ngana otala mon frère avec beaucoup de méfiance yepé otala avec beaucoup de méfiance il se dit muto pas ko tchelanga pe eloko mabe voilà place église comme yango no mona ke baté ces derniers temps ils ont une grande responsabilité ya roté ya bana nzambe ya prier pour que nzambe aibana ko éradiquer hémorragie ou ya empoisonnement dans carte église pour que kimeya parce que ba acte à crioter à boyer n'habiter ceux qui te soukanangwa. Mais de toutes les façons, tu dis que c'est l'accomplissement de la prophétie et que Babyloko est réellement que nous sommes au temps de la fin. En tout cas, merci apôtre Basile. Et ce qui peut kawanate dit sur la Braza. Oui. Mais comment tu Braza avec la famille na ke na ye babimina baninga ba amina ye ba copine na ye azonginda ko allié poison kufi réaction na cause au moment pe actualité oui na landiango très bien de quoi outi Brazzaville ye quand des ala katango komi bande kono ba bengisi yo OK ba mise connaissance ya kala bokoli na bango na quartier ba bengisi yo na réception ba ke na boîte de nuit ko vana ba vandi boy et komi na tongo de quoi zonga ba bandi abandi ko présenter quelques malaise ba ke na hôpital boy akufi banquette et salaminini azaki empoisonné. Nous disons aux gens, moi je dis aux gens, même si tu as réuni les moyens, il faut toujours prier. Même si tu as réuni les moyens, il faut toujours prier. Ne comme la sécurité, cause en a ticket, cause en a billet, cause en a séjour et la sécurité. Qu'aucun désert ayo, mais cause on entend aïebaka. Yango mona tango Jacob azo qui ma grand frère naïe, tango qui ma Isaou. Akomi na libanga aibisi nzamba abi soko zongi singa ina peso dima nyonso adresser libanga abi na nzamba na kebo so na zongi na peso dima nyonso mon frère ma sœur ndeko mo na aibisa bato ba se déplacera eza zolongwa Congo okende Europe eza zolongwa Europe oya na Afrique bi zolongwa États-Unis okende nzambe ya Bible azanzambe ya ba déplacement azanzambe ya ba voyage il faut prier voyager ça ba réalité belé déplacement ça na na batu de qualifin ba ya na Congo ba outé Europe ba ya na Congo azonga bazonga Europe infirme. Ah bon? Mais ayaki na kacha famille na ye mais azonga Europe infirme. Ezape na bato ba yaka na Congo ayo beta tour mais bazonga ta tikala libela. Ezape na bamsu ayaki obeta tour mais azonga na cercueil.
ndenge Bible obi dans un cercueil en Égypte eza musu ba yaki na Congo mais azonga na Europe na azonga koli eza na batu oyo ba voyager mais beaucoup mo kezwa na aéroport boy akomi koli parce que ko kendeza yo mais ko zonga nzambe mutayebaka ko zonga nzambe adesidaka yango na Bible soloba l'Éternel Dieu gardera ton départ et ton arrivée. Mon frère, ma sœur, même si tu as réuni tous les moyens, même si on réunit la formalité, même si on a des moyens, on a des séjours, soit tant qu'on s'embête là. Appelle un homme de Dieu. Il y a papa n'a voyagé, n'a se déplacé, mais n'a pas accompagné ngai, n'a pas azala ngai. Parce que tala ne quoi outil pour toi avant na ba oyaye, mais tu as des bateaux avant na bango. Les mêmes bateaux ont comploté que Yondengo Yebo ozong a dissusté. La Bible dit le cœur de l'homme est torturé. Ndeko mutema mutubo vanda be o mta okanisa na mutema nzambe kane mutaiba. Mais na kati ya prière nde sala ke nzambe a épargné mutu. Que bateau ba ko salo ma nzambe pa cho kilo. Nzambe pa boyo kino kaka degumo be amtano be ngana okete. Mais na kimia nyonso ne sengo okanti ke no wana baba ndeko na ngai tout ça aller au Kenya bango boy akufi. Même si tu as réuni les moyens, associer nzambe, associer basali nzambe basambe la pona yo. Yebisa papa na voyager na se déplacer, nzambe a accompagner ngai. Nzambe a tambwa na ngai. Abraham pour se déplacer abandé ko dresser hôtel ya prière. Abandé ko yebisa nzambe abi nde na okende accompagner. Yango mona ba voyage Abraham tant père Abraham a tambola. Malgré zaki ba monsieur zaki be reine moko mais nzambe abandé ko châtier ba roi à cause na ye. Pourquoi? Parce que ba déplacement bando sala ezaki contrôler et pas nzambe. Donc mona Jacob tant okima Esaü avant que nde na mboka ya oncle na ye adresser Pierre, adressé au tel, je donnerai la dîme de tout. Mon frère, ma soeur, peut-être que quand ta famille est au Tikakiwana, tant que tu as les banamités, tant que quand ta quartier est au Tikakiwana, tant que tu as dit non, moi, je suis batu bakola mitema na bango pe ekola batu bakola ba comportement échange muto yeba ki tamso tika na kimia wana tamso akoma un grand tueur oye bate yo yo sangana naye oya vana ne ke ah wana penda to koli naye wana penda camarade na ngai. Attention oko suka ndenge Bible lobi dans un cercueil en Égypte. Voilà Ndewali. Papa ba voyage en toya en cachette ne baninga musu basala ou comment aya atali na famille te baninga te basutuka ka aya ka zongi na to sala bongo ou comment te ndeko omoni viso tcheba sentiment okufa yesu ayaki na bamboka mosusu abandi okoma so akomi bolinga te bato bayeba ke aza wana eza na makambo mosusu na vie so obandi otyela yango basentiment okokufa vie eza kaka moko vie eza yesu masiya eza bavoyage mosusu osali yango bato bayeba te eza mpe na badéplacement mosusu osali déplacement me mile mosusu okoma te obatela vie no nzambe mpe na likolo aosala na o d'accord nzambe amonaka ye mwana malamu aobatela bomoi na pesa ye okokota na mabele okokufa mitema bato ekomi mabe makasi. La Bible dit parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. La Bible dit c'est à cause des faux frères qui sont au milieu de vous. Ndeko bato ebele to benga boba ndeko benga ndeko parce que bokola ndeko parce que boy. Peut-être ka bodio yo lati wana eza ko énervé. Tam sukande yo kitina aéroport Njili wana ba filmer eza ko énervé. Vous comprenez? Alors, babiloko wana nyosto et osala ke ba voyage mususu mutu pa ko osala ngo aya akutana na ba oya ye na intimité nyosto bo solo le puis ozongi na yo moni ozongi na tande tindeko o utino voyage oye okeboum zokande yo kanza ke batoke se pena bango parce que nous sommes des bantu ndenge ba réfléchir ça toko sala analyse bien. Mutumsu na kacha mutema otala tala oyo awakantande ta bongi awakantande ta juivi awakantande ta l'équipe so OK yo sata na guide wana te mais yazo kante loko wana oh tango awakantande loko wana ba mona loko azo kanta bongo chele loko wana kufa c'est ça ils ont ba voyage mususu so que sengi pensa que au mona batuté pourquoi pas so les apon intérêt au garder finao il y a des milliers il y a des endroits oh yeso ba no koma mais aboyi batu ba mona ye aboyi pourquoi pas azomi batela Yesu bat baluke bomé combien de fois?
Oh, tu vas vendre des babi, n'enga okoma beto sacrifier. Mon frère, ma soeur, vive à cha sentiment. Bacha sentiment pour te coller, pour te saluer. Non, mutwana bokola na oh yeba kene za mwana mukeme ne mutema ne koma lelo oyebi yango te. Ne makanisine e koma lelo oyebi yango te. Aotikelo lo ramabende ko. Voilà un déroulé. Merci beaucoup apôtre Bazi. Toujours combat toujours. Mais que ba oyo mingi papa toujours pour la aller poison koufi et d'aba chrétien et d'aba passer d'aba o basa milate au moins que musu sa samilane ma kasa tika pe voyage na mabo ya nzambe ayebo balesi lo wa mabe ko to akufi papa. Est-ce que ndenge bible zo bana marque ke bo tika bo mela biloko e ko bo mabino mais e rosala bino e loko te mikolo ko sala mateke nzamba ko ko épargne ko big son na poison attaque ba tcheli au poison liango mais nzamba bateli au kufite. La Bible lobi quand la prudence fait défaut les peuples tombent. La Bible dit ils boiront quelques breuvages mortels et au salabango et l'oroté. Mais la Bible dit aussi que quand la prudence fait défaut les peuples tombent. Et ça, ils ont embêté, ils ont imprudence à montre. Il y a des circonstances. Sautant dans la Bible, la sera le prophète Élisée. Moutakenda bouka matiti a bien été. Fils de prophète a gagné la mort dans les pots. Des prophètes Élisée, bo soit farine, bo tchana kacha po batiango, ba sanctifier biloko na ba baliang mutakufi azate. Mais il y a des choses où l'anima ba empoisonnement oyo. Beaucoup de gens se laissent emporter par les sentiments. Beaucoup de gens se laissent emporter dans les sentiments, dans la complaisance, na place à battre la vie. Parce que Bible, breuvage mortel et ça est-ce que cadre nos cadre à prière? Est-ce que place aux alakiwana? Est-ce que place à l'ONGT? Place aux alakiwana? Est-ce qu'il y a place où Nzamba quoi assurer sécurité na yo? Il faut que les gens ne battent là-bas. Mais ça peut être terrain mususu bagenda ko mikota mo nzamba kota kuneza te parce que o mikoti sikuna bon nzamba simba yo fo bima na place wana et batebele bakenda ndenge ndeko pastel il faut que Michel ayembaki abi tu es allé tout près de la frontière, ça dit ezala ba blo mususu au dépasser ba borne au dépasser ba limite alors ndo mona mabe ozo so ku finzambe o récupérer amna yo monique au kativi na yo au tiki via batna kacha passe. La Bible dit qu'il y a quelques breuvages mortels et aussi la bonne m'a bêté. Mais la Bible dit aussi quand la prudence fait défaut, les peuples tombent. Il y a des choses et aussi on a au lieu loco, mais il y a des choses et on a aux prudents. Nous avons la place monsieur sona qui n'a qu'au liaté. Nous avons la place monsieur sona qui n'a qu'au mélaté. Bagose na bango bat m'a bêté mais pour la sécurité conscience dans l'amour ne mukile comment les non liaté. Ton père ça n'a pas été sécurité non non nationalier non non na gêne na prière et si to sukiwana parce que na lingité eza ba place mususu ko lia na yo mais conseil c'est comme tambola yo okomona la bienté neko ba sida excusez pardon ba poison makanisipe ezalaka wana poison te mais psychologie na yo comme ce qui wana poison na mona mutu ana VIH te mais na psychologie na yeba ebisi ke ana VIH ndeko mobali moko alinganya ndeko mwasi moko cousine yako ebisi mwasi wana mona kuna mais azalaka na maladie ndeko wana sala plus de 4 ans a comment manifester ba symptômes à VIH mais azalaka na ngoti a sala plus de 17 examens maladie ezate mais tellement ba ebisi ke mwana mwasi wana azala maladie wana ekota na mutu et après des années où apprendre que moi ça va tainer na eloroté mais il travaille psychologie na. Alors, la parole de Dieu, Dieu est derrière sa parole pour l'exécuter. Alors, qui te relie à un breuvage mortel et ça absolument. Et ça, dans le cadre de soupé, oh, que moi, Nzambe a combattu. Soit à Kotikuna, en tout cas, à ce niveau, dans la imprudence, ma bé et pour y aller place. Base en attitude, attitude il y a prière parce que ebele baya que bam repé ko se déstresser ko kene na moi boîte na terrasse ko lia moi tabac ko lia moi mongulu nyonso wana basala kango te ou comment te neko mutako se pela pena kati nkolo la Bible dit réjouissez-vous dans le Seigneur mutako se pela pena kati nkolo oko ou taper Europe États-Unis Océanie partout au se pena kati nkolo
La Bible dit réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Pourquoi ok boîte? Pourquoi ok hôtel? Pourquoi ok place ni? Sori pe okiango. Il faut yebana kena banani. Sopo obike il faut ka okende. Mais il faut pas yeba okena banani. Est-ce que bateau ok wana boza mitema ndemoko? Est-ce que bateau ok na bangwana bazo envier ote? Est-ce que bateau otambo na bangwana baza ko jalouser ote? Au moins il va question wana nyonso wana. Mais moi je dis ceci, muto ko kende pe ko vanda ko lia ko melame et ko sala mape dans le Seigneur. To ko sala pe makambo wana dans le Seigneur to ki to kutani to vandi muta uta ki Europe na ye ayepe ameli ali asali makambo na ye azondi. Makambo ya ko mama betango muta ko na besoin sala makambo libanda bonzambe. Il faut bina na boîte, il faut sepela, il faut sala boy. Mitema bato. Parce que tant que vous avez un télémi au bien ke bina na ke sepela. Oh atikalo gérer bouteille na wana. Oye bien té. Oye bien elongi parce que un camarade bokola même mutema na oye bien moté. Parce que moi ma mère me dit toujours ma José na PC moto. Et singa bien apôtre et loko wana. C'est leki na libumu sili. Ma mère me dit toujours loko wana c'est leki. C'est kotaki na monoko leki sili. Mais yango ndezana makasi na ngozake soit to lia ngote soit telekate. Alors mutu pa ko uta na Europe wana ye akosala makambo wana mais akosala ngo pe dans le Seigneur ou bien pe akosala ngote yusani ndeko na vie na yo na oke kufa elo ni neleki na vie na yo na oke na boîte o yebite sori okobima mobimba elo ni neleki. Je pense que vie eleki. La Bible dit ceci, qu'est-ce qu'un homme donnera en échange avec sa vie exacte. Mais si on a les locaux qui ont changé ta vie, pourquoi on a exposé vie dans un sentiment il y a 1 heure du temps, 2 heures du temps? On a commencé à la montée. Si on a pour bongo, si on a doute ça, si on a risque zali, c'est mieux. Na sala montée, na vandi nanga, na sali magam nangai, oh na ela ki na sala, quelques amis mutu azanga abatute, nazana ndekwal vin, nazana pasteur puto azana, nazana bateau na moni que bon avec ces gens, to commencer à route ensemble. Tout ça les routes ensemble, la monde qui si les signes nazongi. Mais pourquoi seulement il faut na kota na ba dérapage wana oyo et ko mi manga pe na kataniwa. Merci beaucoup, apôtre Bazim. Et comme au banque Sabande Rebele, Bazali Banda Yamboka, Kozonga Congo, Akena, Alongo, Naekin, depuis Kala, Congo, depuis Kala, Kozonga, Zozonga, Koutani, na poison, Liwa, Akoufe. Comment au banque Sabande au moins Mingi, ok, Babima di Banda Yamboka, pour que Bazongela, Bazonga Sunaka Yamboka, Kotala Baninga, Kotala Bafamille, comment vous trouvez ça? Tengala Boye Sabande. Batika na banga toujours na poto Bazonga Sou Kinte parce que Bélé, Bazo Koufa, na ba poison, na ba maladie, na ba piège Bélé, bazo tchela bango bazana kuna na poto bazo sous kinité te ngana ko yebsa bandeko o ezamboka na bango eza mabele na bango ya bakoko na bango o mona so tangi na kata Bible eza so eza na makambo ba yuda bandoza la fière na ngoza ripe mabele na bango tala imaginer même temps de déportation et salami bazu ba yuda ba memi bon na Babylone ba memi bon na Syrie ba bandeko ko sambela toujours ko la direction ya Israël direction ya temple c'est pour dire que mabele na yo mboka na yo eza sacré et dans la période mon côté oyo mutako vanda aloba ke non aoya suna mboka na été poizo banga non eza tant mokote o mutako oloba ke ngana ozonga su mboka te parce que bazo boma bato ba sala beno mboka na yo eza bénédiction na yo mabele na yo eza bénédiction na yo le problème qui est là on ngana ko oloba et pas ya bato eza ke il faut ko associer nzambe na makambo wana ko associer nzambe zaka na prière te mais ko associer nzambe za pe na ba principe mususu o ko sala ke bon na yeme non qui n'a pas super boîte té na iso non qui vanda na terrasse to na place moko je vais m'entourer de bonnes personnes donc moi je dirais à tous ces gens là bazana obangate mais ba associer nzambe tango lingo na mboka na yo tango lingo ya bisika obike hostilité eza makasi un eza makasi cruauté eza makasi associer nzambe associé basali nzambe confie-toi à un homme de Dieu confie-toi aux hommes de Dieu bako orienté yo bon ndena ba séjour na ngeza mikolo tana sa neni oyebi ndeko eza pasi po nzambe batela muto associé na kacha maramna ete eza pasi po nzambe garantie vie ya muto oyo ke associé voyage na ete associé maramna ete yango wana ngana yebisa batu boy tango se déplacer tango zoya ko sala maramna yo associé nzambe yebisa nzambe loba kende na okende boy accompagner nga tambola na nga
za na voyage nanga makam nanga nyonso eleka très bien omona pe ke nzamba osala grâce et que makam na yo eleka très bien mais tant ozo tambola tant osala makam yo moko c'est alors on demande makam ekomaka omoni mutu a voyager qui a zonité a voyager qui vient PB. Merci beaucoup apôtre Bazine atikeli autant je crois que message est qu'il y a moment il y a exhortation na bande bazolanda biso. Merci beaucoup. Okay. Shalom peuple de Dieu, shalom la grande famille, que Dieu vous bénisse infiniment. Nzamba pambolande Alvin. Nangi to juste une pensée, to continuer par rapport à penser toi no sur le taliban noto parce que beaucoup déjà ba beninga babi papa eza na ba sujet belé autour développer par rapport à bandoto. Dango wana na ba lelo to continuer encore to aspect moko ya ndoto o ba négligeango trop mais c'est très important. Je crois que les médias c'est le temps prochainement to pe sapenda ba to pe ça va détailler monsieur nani to verser moko avant de prier. Genèse chapitre 37, le verset 5, je lis au nom de Jésus. Joseph eut un songe, il le raconta à ses frères qu'il les haïr encore davantage. Qu'il les haïr encore davantage. N'assemble Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. N'a pas mboli moment, il y a exhortation et prédication, que celui qui est malade soit guéri, que celui qui a des problèmes trouve la solution. Au disposer mité ma que tout ce qui n'est pas de toi soit banni au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, la bande ko yebisa biso ba noto ezaba miroir ya venir. Ba noto ezaba référence ya venir. Na yebisa biso boy. Ndenge nzela ezalaka na ba feu de route ya na ba panneau de signalisation. Ndepe nzamba cha ba noto na vie ya mutu. Po elakisa mutu nzela zo kende po elakisa mutu place akomi po elakisa mutu état d'âme na ye yango na yebisa biso bandoto za ba miroir ya venir so ningo yeba lobi na yo so ningo yeba makamni e komela yo bien aimé consulter pe bandoto na yo so ningo yeba ndeni ni vinu ezali consulter bandoto no olota bandoto nini makamni nezongela ko souvent ba réalité ni no mona so olali parce que la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand les hommes sont livrés à leur profond sommeil, il leur donne des avertissements et met un sceau à leur conduite. Donc, bien aimé, bandoto c'est très important. Il y a un obéta c'était ce qu'on l'a raté, il faut pas s'embêter la peau na yo. Ce qu'on a bandoto te, au monde a vision te, il faut pas s'embêter la peau na yo. Parce que vie à mutu et à bandoto na yo. Vie à venir à mutu et ça bandoto na yo. Et tadam ya mutu et à bandoto na yo. Nenge mundele achaba panneau de signalisation na nzela po elaxation nenga achaba code de la route po elaxa mutu otambola neni nemo penzamba achaba ndoto po elaxa tada po elaxa situation à famille bandoto eza même ezo po elaxa même place aux open environnement zali eza neni voilà bien aimé ngwana soko lotaraté il faut pas sambela pona yo soko lotaraté bien aimé on doit prier pour toi. Parce que si on a ça va kanga venir, va kanga étoile, va kanga vinaï. Il y a un verset que nous venons de lire ici. La Bible dit Joseph a l'autre noto, a ebisi bandekonaye. Et bandekone va haïr encore davantage. Voilà bien aimé, va haïr Joseph. Non pas parce qu'il a l'argent, non pas parce qu'il a des maisons, non pas parce qu'il a se déplacer, mais à cause de noto à l'autre. Et puis moutako il no pona ndoto. Eza muto ayebi importance ya ndoto. Muto ko yino pona ndoto eza muto ayebi importance ya ndoto. Bana ya Jacob attaque ba descendant ya Isaac. Attaque ba descendant ya Abraham. Ba yeba qui sait que c'est un songe. C'est que c'est une vision parce que nzamba bande ko vitali ça et pas tata na et pas ba tata na bango ou soit et pas ya ba koko na bango na nzela ba vision na nzela ya ba songe. Yango na tant Joseph a bête la bango ndoto bazo comprendre maman que makambo ndeko a loti au salama parce que koko na biso Abraham lotara i salamaka parce que papa na koko na biso Isaac lotara i salamaka le quoi batona ba lotara i salamaka donc makambo muto azo lota et au salama yango il faut to inae bien aimé ba ndoto est très important ba rêve est très important ba vision est très important
mais le non on aspect moko ba ndoto ba négliger ngo trop non le aspect moko ba vision aspect moko ba esprit où se manifeste na kata ba ndoto mais ba négliger ngo mingi mon frère ma sœur ba ndoto non répéter ezalo quoi code de la route ezalo quoi ba panneau de signalisation bien aimé soko lingo ba vie na onde ezali bando consulter bando tala pe bando tono olotani mikolo na omona nini makamni ne salama bando to ya ka hôtel ça venir à mutu bando to ya ka hôtel ça peut état d'âme ya mutu yango mona na batu susu alota kaka azana millier moko ya batu to alota ana poubelle alota ka tambo na kacha ba salité. Cela signifie que vie ezana si ya contrôle ya sorcellerie. Ezala batu so alota ka na kacha mai. Ezala batu so olota ka obunga. Ezala batu so olota ba soda. Ezala batu so olota ka obunga na nzela mo quelque part. Cela signifie que ba utiliser kayo. Na monde à tenir ba utiliser étoile ba utiliser chance na yo. Bien aimé ezana aspect moko to zo lelo nazo benga ngo ezali ba manipulateur des rêves. La nanga très bien ba manipulateur des rêves. So que les loro musuzo satana salara. So les appelle et loro moko monde à ténèbres salara na vie à mutu. Eza ko manipuler mutu na kacha ba ndoto. Ko manipuler mutu na kacha ba vision. Parce que mutu ayebi ke so mutu a loti attaque likane na kati wana. So mutu a loti ni me rappelle que makambo na loti e salam. Et qu'est-ce que le diable fait? Diable pas parce qu'on manipuler ba na kacha ba ndoto. Donc par exemple mot pratique. Mutu a besoin de choix et cause à mobile ou bien moi si azana ba proposant bien ba prétendant ba télémion mais au monde à ténèbres au monde na kata ndoto azolo mutu azama be o kaza mobile mabe pona yeto azama moi mabe pona ne yazolote mutu malam mais o ya kozala bien pona ye azolota été ba benga ngo ba manipulation des rêves ba manipulateur des rêves. Ba manipulateur de rêve ba pour ba dévier mutu nzela mais na kacha ba ndoto ba pour ba dévier mutu pour ba désorienter mutu mais na ba ndoto ne moko o mona mutu alobi pena ke mobali wana na lota ki na ndoto moi si wana na lota e penza mais en réalité ezaki volonté nzambe te monde a ténèbres nde ba koti na kati pour ba dévier mais na sa ba ndoto pour ba bi ke so ye mo wa loti a ondima mon frère ma sœur. Il faut toujours consulter des gens, consulter des personnes que Dieu a donné cette capacité à déchiffrer ou bien il y a décortiquer ma vision. Parce que le monde de ténèbres, Satan va monde de ténèbres manipuler na vision. Exemple musus. Ezana bat musu na kacha ba famille bazara yem ta loka malata ilongia mutu musus. Aussi longtemps que bino bo mona mutu wana, ya zo continuer ko opérer. Ko to azo boma. Koto azo loka, koto azo envoûté. Mais azo la telonga mutu pourquoi? Pour manipuler bino na kacha bandoto. Pour dire que aussi longtemps que bo lota mutu wana bo tika lota la jamais. Na bondeli na kombo Yesu. Influence nyonso ya ko manipuler na kacha bandoto. Nzambe akutana ngo. Ndeko tona ba manipulateur des rêves. Eza bisika mso oko chambongo kunate. Mais ba côté lo na kacha bandoto. Bande so au monde appelle l'autre appelle ko retika mbongo kuna momo no ketiki mbongo be escroquer yo o bando fa na nzambe nango tikinga pona nini nzambe nanga na lota ki OK ezaki nzambe te ba manipula ki on na kata bandoto pour au salaire les manipulateurs des rêves ba manipulateur ya ba rêve ba ya kapona désorienter mutu na kata bandoto ne moko ba ya kapona bimisa mutu na droit chemin na kata bandoto ne moko bayaka pono cham mutu na place oya lingete mena kata ba ndoto ne moko bako ba ndolo tiso mutu aza ndoki te me bako mo l'action ndoki bako ba ndolo l'action mobali ya mabe me bako mo lotisi le kwa mobali ya vie na yo bako ba ndolo tiso mwasi ya mabe me bako mo lotisi le kwa mwasi ya lipambolo ya vie na yo bako zo mutu mo aza mutu mabe me bako mo lotisi yo le kwa mutu malam pona yo non soit pourquoi pour s'engager, pour s'investir et que on est là un jour. Yangwana, tu as tout intérêt. Yaba sambela pour na ba rêve na yo. Ma sœur, mon frère, à ton moni pendant que yewana ne mobile na lotaka. Yewana da zonga na bandoto na sambela. La Bible dit
votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ennemi n'a biso azarisé. Satan a kokota même na bandoto. Akoya akoti na bandoto a planté des corps à batamiwana. Akomozela yo. Yosko ibika ngati mina lo wana lotise keza yango. Yango mona batebele bakoma olela. Yango mona après divorce bakoma olela muta o comprendre te mobali na lotaka meto kabwani nini. Na lota pena ba isanga ki wana mbali no lotaka na nzambe te. Et loko nzamba asangisi ya solo eko kabwana te. Et loko nzamba sangisi ya solo, bien aimé, peu importe les hauts et les bas, on va trouver solution. Mais son moni va arriver au Kabwana. Mon frère, ma soeur, revoir, voir, on a bien. Et moi, tu as besoin de s'ambler la peau na yo. Quand on va dire que papa n'a pas loti, papa n'a pas une vision, papa n'a pas moni. Il y a ce qu'on appelle les manipulateurs des rêves, les esprits, les influences. Oh, bah, quand côté la batna kacha noto, pour dévier à venir à Moutou. Pour dévier richesse à Moutou. Pour dévier et l'eau à Malamouz. Comme on a que Moutou qui est là bien. Excusez, toko cassé un neni, bah côté na kacha noto. Et si comme abe au Congo l'autango et si ka bien. Et si ka bien au l'autango te ou soit au l'autango bien te. Moutou mabe au Congo l'autango mouta bien. Moutou malam au liko sentir yeti. Et ça par exemple. Ya mibalo balinga basi na bakisi na basio balinga mibali na kacha bakisi o tant muto alingyo na bakisi o mona ke o lote mobali ozo linga ye mais bandoto na yo eke contraire pourquoi alingyo na bakisi akangi ba sentiment na yo ozo linga na mutema mo mona ke bandoto eke contraire. Il faut faire attention sur linga muto mingi mais o lotaki mabe. Il faut faire beaucoup d'attention. Il faut faire beaucoup d'attention et loko muto alingara a lota ngo pe bien. Mais si on peut dire que il faut faire beaucoup d'attention. Maintenant, si ça a pour la sambela, pour la maman moko, pour la papa moko, il y a ce qu'on appelle les manipulateurs des rêves, des esprits, d'influence, des forces où il y a un côté la moutona sabandoto pour être dévié nzela, pour essayer de rêves, pour être nzela on zambi a même inquiété, pour côté libalo ezayete, pour écouter na famille ezayete, pour écouter na business ezayete, pour aller là un jour. Il y a tu as tout intérêt. Ba sambela pour na yo. Tu as tout intérêt. Tokota na kata dimension à prière pour que Nzambe asunga yo, pour que Nzambe assiste. On a une assemblée là pour yo. Dieu est d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nazo onyo soza manipuler na bandoto, na ba vision, nazo bondela, ba manipulation na ekweya. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. O ekangama efungama. O ekoma ki impossible comme possible. Nzambe assiste yo na kombo Yesu. Amen. Au benga biso na plus 243 89 69 16 721 plus 243 89 69 16 721. Zamba Pambola de Calvin, à Pambola frère Arnold, que Dieu nous bénisse. Ba manipulation des rêves, ba manipulateur des rêves, ba manipulateur des rêves, ba pour ba dévier mutu nzela mena kacha bandoto. Ba pour ba dévier mutu, pour ba désorienter mutu mena bandoto ne moko. O mona mutu alobi pena ke mobali wana na lota ki na ndoto. Moi si wana na lota e penza. Mais en réalité, ils arrivent volontaire à Nzambete. Le monde a tenu à continuer à pour dévier mais na bandoto. Pour que soyez moi loti à ondima. Mon frère, ma soeur, il faut toujours consulter des gens, consulter des personnes que Dieu a donné cette capacité à déchiffrer ou bien il y a décortiquer ma vision. Parce que le monde a tenu à Satan a monde a tenu à manipuler na vision. Exemple musus. Et ça na bat musu na kacha ba famille bazara yem ta loka malata elongia mutu mususu. Aussi longtemps que bino bo mona mutu wana ya zo continuer ko opérer. Ko to azo boma, ko to azo loka, ko to azo envoûter. Mais azo la telonga mutu musu pourquoi? Pour manipuler bino na kacha bandoto. Pour dire que aussi longtemps que bo lota mutu wana bo tika lotala jamais. Na bondeli na kombo Yesu. Influence nyonso ya ko manipuler na kata bandoto nzambe akutana nango ndeko tona ba manipulateur des rêves eza bisika mso oko chambongo kuna te mais ba côté na kata bandoto bando so o mona pende o lota pende ko retika mbongo kuna mo mona ko tiki mbongo be escroquer yo o bando fana nzambe nango tiki nga pona nini nzambe nanga na lota ko OK ezaki nzambe te ba manipulation na kata bandoto pour au salaire. Les manipulateurs des rêves.
ba manipulateur ya ba rêve bayaka pour nous désorienter mutu na kata ba ndoto ne moko bayaka pour nous bimisa mutu na droit chemin na kata ba ndoto ne moko bayaka pour nous cham mutu na place oya lingate na kata ba ndoto ne moko bako ba ndoloti so mutu aza ndokite me bako mo lakso endoki bako ba ndo lakso mobali ya mabe me bako mo loti se le kwa mobali ya vie na yo bako ba ndo loti so mwasi ya mabe me bako mo loti se le kwa mwasi ya lipambole ya vie na yo bakozwa mutu moko aza mutu mabe mais bakomo lotisa yo le roi mutu malamu pour na yo nyonso wana pourquoi pour s'engager pour s'investir et que olela un jour yango wana tu as tout intérêt ya basambela pour na ba rêve na yo ma sœur mon frère ato moni penda ke ye wana nde mobali na lotaka ye wana ndazonga na bandoto na ngasambela la Bible dit votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ennemi n'a biso azarisé. Satan a kota même na bandoto. Akoya a koti na bandoto a planté des corps à batamiwana. Akomoze la yo. Yosko ibika ngati mina lo wana lotise geza yango. Yango mona batebele bakoma olela. Yango mona après divorce bakoma olela mutao comprendre te mobali on a lotaka meto kabwani nini. Na lota pena ba isanga ki wana mobali no o lotaka na nzambe te. Et loko nzamba asangisi ya solo eko kabwana te. Et loko nzamba sangisi ya solo. Bien aimé, peu importe les hauts et les bas, va trouver solution. Mais son moni va arriver au kabwana. Mon frère, ma soeur, revoir voir on a bien. Et moi tu as besoin de sambe la peau na yo. Kolobate que papa na sina loti. Papa na sina une vision. Papa na sina moni. Il y a ce qu'on appelle les manipulateurs des rêves, les esprits, les influences. Oh bah quand côté la batna kata ba noto, pour ba dévier à venir à mutu. Pour ba dévier richesse à mutu. Pour ba dévier et l'oka malamu ba ko mona ke mutu o kenzela bien. Excusez, toko kasser neni ba côté na kata ba noto. Et si comme abe okomolo tango et si ka bien. Et si ka bien o lo tango te ou soit o lo tango bien te. Mutu mabe okomolo ta mutu bien. Mutu malamu oliko sentir yete. Et ça par exemple, ya mibalo balinga basi na bakisi, na basi balinga mibali na kacha bakisi. O tant mutu alingyo na bakisi omona ke o lote mobali. Ozo linga ye, mais bandoto na yo eke contraire. Pourquoi lingyo na bakisi kangi ba sentiment na yo? Ozo lingé na mutema mo mona ke bandoto eke contraire. Il faut faire attention sur linga mutu mingi mais o lotaki mabe. Il faut faire beaucoup d'attention. Il faut faire beaucoup d'attention. Et loko mutu lingara, à l'autre ango fait bien. Mais si on peut que mutu lingami ou l'autre mabe, il faut faire beaucoup d'attention. Maintenant si ça a pour na sambela pour na maman moko, pour na papa moko, pour na il y a ce qu'on appelle les manipulateurs des rêves, des esprits, d'influence, des forces où il y a côté la mutu na sabandoto pour être devient nzela, pour essayer les rêves. Pour être nzela on nzambe amema kete, pour côté libalo eza yete, pour côté na famille eza yete, pour côté na business yete, pour aller là un jour. Yango tu as tout intérêt. Basambela pona yo. Tu as tout intérêt to kota na kata dimension prière pour que nzambe asunga yo, pour que nzambe assiste na ina sambela pona yo. Dieu est d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nazo o nyonso za manipuler na bandoto, na ba vision, nazo bondela ba manipulation na ekoya au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. O ekangama efungama, o ekoma ki impossible comme possible, nzamba assister yo na kombo Yesu. Amen. Obenga biso na plus 243 89 69 16 721 plus 243 89 69 16 721. Zamba Pambola Nekwalvin, à Pambola frère Arnold, que Dieu nous bénisse.